Ndenge na yebisaki bino, Madame Oyanga Malika Mania akokoma awa na février avant Pâques. Ezalaki février to mars. Mais lelo yo ye wana aza na kati avion lobi azali na kati ya poto. Bandeko papa robo esengwe tondi alongwe omsel. Mpote ba papa ba mama bandeko. Mpote ba rando na ba randonnette. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mais je te lâcherai pas. Je te lâcherai pas. On peut bien. Oh. On entend des livres. On entend des livres. Les plus beaux de sa génération, les plus respectueux de sa génération, les plus écoutants en Afrique. Aigle l'unité de mesure. Taking Fali pour Mobutu de la musique congolaise. 32 ans de succès. Je te lâcherai jamais de t'écouter tes chansons tant que je n'ai pas encore trouvé un musicien qui chante mieux que toi. Oh là là. Et ça livre on entend. Je t'ai lâché le jour. Malika déjà dit stopper. ABC, mais qu'on soit la phrase. Ah, il y a un problème. Il y a un problème. Je t'ai lâché. Voilà Malika, tu comme je veux dire que chité relation on a fait fichier la rendre. Pour un tu as des Kardashian to penser déjà. Mais bon solo la ranabino. Est-ce que pour vous abonner relation faut solo kana mo. Mana lora to sali 5 jours to comme na tete to benga na tete yo kutana ka ana siège. Est-ce que on lobby dans l'occasion tu me finis beaucoup tani tu me suis bobo pesa na. Surtout kutani mbote ezala na to abatu to yeba na ka sali c'est bon. Mais ko solo nini bo. Te ko solo ko zala te ko solo ezala te omoni les Kardashian. Ici on dira qu'il parle vraiment bino te abeta bino kara. Oh donc kasima kamyo ngoloba wana. Makamyo ngoloba. Carré par rapport à la relation de tous alili. Carré par rapport à la relation de tous alili. Carré za atende nini. Donc relation nana ba ninga oyanga. Nana ba camarade nanga. Nana ba camarade nanga Dorcas. Loa. Nake zo luamba makiadi. Oze yote. Nake zo lombo makedi na konti na famille na biso na akaza camarade papa biso to camarade maman biso. On a bien sa famille na danger, mais c'est faux. Ngana ko na ibi mutalobi te mais na ko peteka na question tuninga. Fona ke zo kin question mener le ko kufa po ba comment ko se ba to ba kufa makambo. Po ibi ka ola mukate pa témoigner. Po atika pe testament te wana za petite fille ami camarade nanga. Vous comprenez? Faut que je sois Marie Moussa Munde Batubaloba Nanga Malika. Tu ressembles avec ma. Na uto yebiso ke nazo na ndeko kombo wanati. Concert na yo. Te nazo na concert pe ya kombo wanati. Vous vendez pe groupe moko. Donc na linga ba problème te. Pona mutakanda makasi. Obanga po bimi kola kangisa. Donc nazara mutakanda non mona kanda na te poto msosa bêtise te. Na mutakanda makasi. Alors yo mo na evita ka kombo ya mutu na ndia nanga na evita ka mutu na ndia nanga. Na evita ka bongo parce que mukolo yo sa gaf na ndia na yo ye na ndia nanga. Grâce au monde sto kanda nanga. Bandeko en tout cas premièrement na me féliciter ngamoko ndenge yanga Malika Mania azakoya. Na félicité bino lisusu ndenge bozalaki na confiance à malobananga. Pe na félicité Malika Mania yemoko ndenge azakoya na poto azali komesa na deja na poto. Azako sala ndenge na lobaki na ye ba consigne. Tango kozala na kati avion alata mantote parce que malil ya avion eza malilité. Alata kaka normal amesana na malili oyo kozala na avion. Po tango akokitawa malili ekobete ya solo. Na lobaki même pilover oyo kozala likolo alata pete. Pe atoseli ngai atikali kaka na polo ya pamba. Atie pilover na mopanzi, atie manto
na mopanzi na bagage jamais. Alors lobi bandeko Malika Mania aza ya kokoma. Boyeba yango na mois de février oyo ngai papa robo na tika lisusu homme selite. Boko mesana komona ngai na Malika Mania. Malika Mania na kobimisa ye na misu avant bebino bomona ye na kanisa ekozala après tango a changé le poso pe alati biloko mosusu. Mende mungongo na ye na kanisa bokoyoka ye. Po toujours ngai avana sala likambu na Malika Mania. En tout cas, fo yende alinga, fo ye asepela. Ngai na kuforce ne loko mokote. Fona la kisaki na zali grandi na poto. Pe ba bebi sanga na ba mindele. Yango na koma ma éducation ya ma beboy. Mais moi sinanga Malika Mania zoya. Éducation ya kitoko. Na kanisa boyoka kanenga sololaka. Boyoka kanenga salaka ba analyse. Boye bien. Et puis, eloko très important à garder teint oyo nga na lingela kiye bois noir. Bois noir. Bois noir. Nazane sengo ya kosakana te. Na kanisa ete oyo fona changer voiture ya cabriolet ya moto. Potango naza kotambola. Nazo kota na Bruxelles. Nazo kota na Liège. Na Mons. Bato baza kotala papa robot. Azako tambula cabriolet na Malika Mania mwasi ya bois noir. Tango na Paris. Na tambula na Bondy, Bobigny, Aulnay-sous-Bois, Montreuil, Sirène, Puerto, Défense, Bois de Boulogne. Nazako leka cabriolet toujours bazako tala. Malika Mania bois noir nanga. Bandeko esengo etondinga na motema. Esengo ya kosakana te. Nazwe mutu oya wanonika nga mukongo. O Malika Mania nanga motema aye. Bat jaloux bako ya bourreau. Awa na poto les jaloux bako maigrir te. Me bako ya bourreau babongisa ba kilo. Po ba kilo o bazaka nango na ndako ekokoka bango te. Bako bakisa ba kilo o bamemaka bangombe ekokoka bango te. Malika Mania o Malika nanga azako ya. Esengo elengi. O gu anga yawa. Na toni na esengo bandeko bondima te. Tala mwana mwasi bonzenga. Na mobali wa mokolo. Azwi mwasi ya jeune ya bois noir. Aumeli pete mayele leka. Mbongo tuna tindaki asali nango ndenge na lobaki. Alekisi kutu. Ponga na yebaki akokoma na ba 4e mois ou bien 6e mois. Metala ndenga ya avant o esengo. Esengo ya boye nani akondimango. Nani akokomprendre nga na esengo na tondiao. Malika Mania nanga. Soyez les bienvenus. Oh, les cœurs nanga, yewana, na katia pepo na eroyu. Kalatea kokoma, oh Malika Mania. Bandeko elengi, sokali. Esengo ya kosakana te bandeko. Oh go, mokili oyo. En tout cas, ebakisa milisusu, elengi. Na sukisi awa, botika la malamu, ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss
Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi Combat Congolais TV vraiment ngamo la zana chaîne de chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta lo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.